marabout au Baoutaki Rwanda na Tanzanie. Bazalaki depuis vendredi passé, bazalaki de la Kinshasa, bazalaki première réunion. Kaka de monanzemi bakuru ba ebisi balakisi yali bazalaki plan, bazalaki spécialement plan pour baya kokomaye. Mutu nezali kokamwisa batu. Comment ba makesa ba kota na kati na prison ba libérer plus de 4600 personnes kaka boye sans ba policiers et donc sans nani oui sans résistance ya ba policiers awa na kana information moko ya négocier ndeko moko komo na etumba azalaka na Finland akalaki na Kinshasa akalaka nwani akana mutu na Yesu na ye nwani lokola kombata na biso ya mpiko moko oyo babengi na kombo ya aigle waza na zone Schengen alors ne bakangi ndeko tumba wana na bato ane bakenda ye na demiyak kuna na kombe ndeko wana tumba témoigner ke po balibere ndeko eleze nde mutu aye koidentifie ye alobi oyo ezali aigle te aigle aza mongala oyo aza moluba ne batiki ndeko wana tumba aza na mboka Finlande ndeko eleze aza kolabo donc baminduki bakoyo kwa bato baza minduki suste bakuki yango na seconde babomi bango na seconde bandikala na te bazo kokufa bazo kozika bamosusu reyo kaka ezo koya bazo kokufa nde bamakesa bake bayebisi baprisonnier nyonso mobima bokende bato bele bakaba bango illégal bamutu baza wana asala mpe peni na ye me peni illégal nde bakatela 3 ans nasala 10 ans na prison te alors lere baye koya presque 22 nganga na bafetichere na bato aner bazali plus de 40 personnes na bajip bayenda directeur ya prison ayebaki kopo wana bayaki nde bakoti fale bakanga kaka mwananzemi bamema ye na kingakati apres bamema ye bakende koboma ye na Rwanda balinga baboma ye ndenge baboma mwana mboka na biso Mamadou Ndala oyo ataki bandenge na 23h ya 16 puis 3h du matin le 17 mai plus de 4600 personnes baza libéré bakomando oyo baza suicide bakesa ya bundia kongo ata moko tazuki ata moko takufi bango tu baza sain sauf babimi sain sauf mais côté ya monguna tomoni plus de 800 morts oyo basoda bakufi au juste banani babimi banani batikali na kati ya prison na ndenge lefaoto kana ngo lelo presque basoda ya bijumbi ya jambere mbemba nyonso babimi basoda dese babimi me bato lokola neti bagenero mosusu baza kuna bayebaki eloko wana te neti etika mpe nde toyoki ke akwangaki kobima ate bayaki babimisa ye na bakesa memi na baprisonnier mosusu bayaki bazwa ye abangi mpo ayebaki source ya libération wana te ayebaki source nango te koma na soda yango abangaki lebisa kozwa bale perdi mais bozoba na ye falala longa na longi badakala bon pour la franc diongi de toyoki na ndongala na jomi ndongala na muyambo na moma wana de toyoki basere tomaki na hôpital 16 bis o batemi na internet oyo eziki ezalaki na kati ya 16 bis oyo ezalaki na 40 soda na kati 16 nyonso eziki obanda bamabala wana nyonso tu ya secteur wana ya prison so toke kobanda pika na kote ya bandali ti oke bafreshi bawanga oke kuna bambalabala lokola mafuta secteur wana nyonso tu ezalaki okobeta mondoki ekobeta te lokola ndeko eliezer ebakanga mwananzemi bakei na ye na buluo esali biso pasi na poto partout na États-Unis ndeko eliezer bato balingaki ye mingi awa me nzoka toye komona aza na ye aza ya aner ane abandaki na kokotela kanyama o kanyama bakotika nango ye o kanyama réhabilitation kanyama motaboma bato lelo kokotela kabila eno bakotinda mine mwanatemi na bulu ndeko lezo biso mawa okoyaka susu awa te ozolinga okende États-Unis ndeko leze keba na Charlotte esika totondi biso mamambre ya bukia Congo baza ebele awa na kati ya Charlotte na États-Unis et puis na Canada na Parlons Prix bamakete na makasi baza na Canada na Montréal na Toronto tina Ottawa donc oso komeka mosapi na mozindo basakana na chef spirituel te parce qu'il y a des gens qui sont prêts à mourir kaka vraiment tofia okidi udidi
konta Kongo kaka bika bakulu bakusakumuna nkama todivingila wakukaliakata mkipolisi kanambe taxman de Dar es Salaam azonga na mboka na nkaka kedika yai ngudi ya musamu ngudi ya bianiamu biseni bika bakulu bika bankaka bakusakumuna bakukeba. Mbote na bino nyonso bana ya Congo bisika oyo bozwami mokolo na lelo tozali bongo le 22 mai 2017 na ye kolobela lisolo oyo etali évasion ya ba prisonnier na kati ya prison ya Makala na Kinshasa. Bandeko na ngai tovandaki ndenge boyebi biso nyonso ezalaki sipui le 17 mai tozalaki sipui plutôt le 17 mai 2017 oyo na tongo toyokozwa ba information ke babuki prison ya Makala lokola tozali bapandi sango tolingaki toya ngulu te tolobino tokozela toyoka ba vraies informations eloko nini au juste elekanaki na kati na prison ya Makala tovandi mwa muke to ba information esili kobimela biso ke papa na biso Nemo Nansemi a s'évadé na kati na prison elekaki lolenge nini batu oyo ye toloba ba makesa ba adepte batu oyo balandaka ye oyo bazalaka na ye bazwaki mokano ete mokolo wana ya le 17 mai bakoya kobimisa Nemo Nansemi na kati na prison biso nyonso toyebi le 17 mai 1997 ezalaki événement oyo ba AFDEL bakotelaki biso na kati ya Congo ba mingi balobaka ete ezalaka libération kasi biso tolobaka libération te tobengaka yango nde ezali mokolo tokotaka na bowumbu mwana Congo il faut ayeba yango que le 17 mai 1997 ezalaki mokolo oyo Congolais nyonso akotaki na bowumbu na maboko ya ba Rwandais. Alors bandeko na ngai le 17 mai wana ba makesa ya Nemo Nansemi ndenge ba information epesami bazwi mokano baya kobimisa Nemo Nansemi na kati na prison. Alors esalamaki ba bimisi Nemo Nansemi bakei na ye bisika Nansemi azali ngana yo ndeko toyebite na yambi ndeko na biso awa na kombo ya Duki Wakanda ye azali membre ya Bundu dia Congo pe azali membre ya Bundu dia Mayala nge bino nyonso boyebi yango bandeko na ngai événement oyo elekeli biso le 17 mai 2017 vraiment ezali événement moko ya munene oyo biso nyonso tokamwe likambo ya liboso yetoyeba yango na kati na Congo tomonaki papa na biso Tshisekedi wa Mulumba atindaki batu na 2011 babuka prison babimisela ye ba prisonnier ya IDPS oyo bakangaka na kati na prison ya Makala vraiment ba adepte na ye vraiment basalaki eloko moko te bavandi bazali toujours kola la pongi ya ba bébé kino moko na lelo kasi ba adepte ya Nemo Nansemi bakokaki te kotika chef na bango na kati na prison bazwi mokano baye kobimisa ye kasi abimi ye moko te bandeko likambo ya kokamwa abimi ye moko te Nemo Nansemi abimi ye moko te bolingo nini alakisi na kati na peuple congolais ayaki ye moko kasi kobima lobi na kobima ngai moko te fona bimisa ba congolais oyo bazali na kati na boumu na kati na prison oyo po toyebi ete injustice oyo lekaka na kati na Congo eza na batu oyo bakanga bango samba bakanga bango bayebi kutu likambu te c'est-à-dire prison wana esengelaki kaka ebukama vraiment Nemo Nansemi azwi décision ya kobimisa ba prison plus de prisonniers plutôt plus de 4600
prisonnier babimi bandeko na ngai likambo ya kokamwa na tangu oyo tozali kobenga mwana seme Moïse ya Congo oyo biso nyonso tokolobela yango tokokoma yango na ba livre mwana semi Moïse ya Congo asali miracle akatisi bana ya Congo mai la mer rouge akatisi bango la mer rouge batu oyo ba zalaki na boumbu na injustice na kati na prison wana babimi bandeko na nga likambo ya kokamwa vraiment na yambi mbuta na biso yende akoloba mingi po ayebi mingi batu mingi baza kotuna bisika nini ne mwana semi azali boko yoka yango epa ya mbuta na biso to yambaye matondo. Allô Mbuta boni? Oui, boni. Bonne santé. Bien. Ouais, tout ça en direct, hein? Ah, ok. Ok, Mbuta na évité yambo d'abord to banda na kolinga o se présenter lisusu ya po batu ba soko zali nani? Ngai ndiko duki Wakanda. Moko ya babundeli ya kacha BDK pe ya BDM. Ok Mbuta, vraiment toi na kamoko ya munene oyo moko po yebi sango yeli biso prison ya Makala bapandi prison ya Makala batu bas evade na kati na batu wana chef spirituel ya Bundu da Congo pe mutu oyo akambaka Bundu dia mayala na kombo ya Nemwanda Semi asevade basevade ye kwa na kati na prison. Alors vraiment batu bele ba mituna batu bele ba mituna na lingaki vraiment o répondre bandeko oyo bazana ba question ya komituna balobi mingi ete na kati na oui batu wana balobi vraiment mingi ete makambo yango oyo ezali oyo lekani oyo évasion oyo salami ezali évasion moko préparé et pas ya Kabila au juste Mbuta okoloba boni matondo yaya ya liboso tondo mingi na bukumisa nanu bakoko oyo basali ke lelo Mbuta nkaka ne mwana nsemi abeti ne babaki ya kobeta afrape yaya bakongole toyebi te balingi nini to bazokoluka nini bamoni ndenge lekaki nyonso ndenge ye politika nambe bayebisaki verité azonga na Rwanda bamoni menace asalaki mais complicité eza ya nini babonaka complicité eza nini yaya véritable vérité yango nakoloba lelo bandeko bofungola matoi boyoka bipolitika nambe amengisaki 22 féticheurs na bamarabu oyo bautaki Rwanda na Tanzanie bazalaki depuis vendredi passé bazalaki deya na kati ya Kinshasa basalaki première réunion kaka nde mwana nsemi bakulu bayebisi balakisi yani basalaki plan bazalaki spécialement plan mpo baya koboma ye alors basouetaki ezala le 17 mai mokolo oyo bango bazoka pouvoir na bango na barwandais na kati ya Congo nde ozokomona ke baprepare alenkaka mwana nsemi abengisi bamakesa nyonso bayaki makasi bautaki presque Congo bimba mosusu bautaki mami na ngambo bamboka mosusu ya pembeni ya Congo bazalaki deya na Kinshasa bazozela evirima wana alors lere baye kozwa décision ke bakoatake babaya kokanga nkaka mwana nsemi le 17 alors bayaki le 16 na 23h bakesa bazalaki deja banzinga ya prison na babare ya pembeni wana bamosusu bazalaki meme na kati ya prison na kati ya école technique oyo etalani na prison Makala alors lere baye koya presque 22 nganga na baféticheur na bato aner bazalaki plus de 40 personnes na bajip baye na directeur ya prison ayebaki kopo wana bayaki ne bakoti fale bakanga nkaka mwana nsemi bamema ye na kingakati après bamema ye bakende koboma ye na Rwanda balinga baboma ye ndenge baboma mwana mboka na biso Mamadou Ndala bakunda ye kokunda baboma ye mpo bazoko koboma ye te ata lisa ezokota te batimuna mabele bakunda na Mamadou Ndala viva nde bazasala kaka mwana nsemi mais Mbuta na kati yo te
nakati yote Mamadou Ndala mebiso tomona ba exploser ko exploser Mamadou Ndala kufa zika azalaki tricage ya mkomoso to kosola likamwana kaka memo mutaka kosoa na maboko ya Calef na hélicoptère bakina na ina wana parce bango balingi mutu te wa ko combattre bango yango ngo basala kaka mwana semindengo le bakoti ba franchir tous les portes ya sécurité ya prison ba komina pavillon esika kaka zali mamoko 3 bisimbi ya milai babimi bazalaki deja wana babandi kolanda kobuba bango bankesa pe bazalaki libanda baepusani mena prison ne place bitumbe bandaki à partir de wana deja Mbemba Congo aigle sacré ebetaki deja contour wana kobana na winza bambole na bandal batali bandal bien winza bambole tina veni landu perimetre wana nyonso na bumbu selembao perimetre wana sumunduke da kobeta sote donc soki babeti minduki na bango ezoko kale alors bandika masangu na bazeta fufu oyo ezoko bongo babombe ezoko bongo bamisile epanzi ebomi bango plus de 16 bis oyo yaki ministre yakine bana mura bango tout presque bakufi bazo déplorer lelo plus de 800 soldats oyo bakufi barwandais kosanga na bana mura mosusu bakongole mosusu oyo baza paya bazaki na nsima ya ifolisi kanambe bayaki na file po bakanga bati alongi na kati ya file oyo bambisi file wana bagrand féticheur babimisaki yango na lake oyo eza kuna na kifu alors bakoki te yango moni longi asali victoire alibere bato na kati ya prison bakeka balibere bato te balongi après 35 minutes nde baarme reyo wana ezalaki inoptize ekolongwa nde baarme komikosala mais sikoyo mbuta bakotaki ndenge nini oui bakotaki ndenge nini po toyebi prison ya makala wana balobeza prison moko tolandi honorable ewanga alobi ete yazalaki kuna na kati na prison wana eza prison ya kosakana te prison wana eza na basoda moko okondima te surveillance moko okondima te mutu ezali kokamwisa bato koma bamakesa bakota na kati na prison balibere plus de 4600 personnes kaka boye sans bapolicier eza sans banani résistance oui sans résistance ya bapolicier matondo yaya omoni force ya bakoko na biso force oyo bakesa baza nango na arme moko te ya monde ya kokolonga bango bayebi yango mindele mpe bayebi yango eza force ya bakoko na biso d'abord eza baforce oyo eza meme baextraterrestre donc soki bakesa aza wana longi te abetaki bambila donc experimente wana molungi ekobeta te ndenge omonaki na makampane bazobeta bamisile ezokoexplose te ezokolimwa donc baminduki bakomeli lokola bato baza na minduki susu te babuki yango na seconde babomi bango na seconde bandikaka ata bazokokufa bazokozika bamosusu rayon kaka ezokoya bazokokufa nde bamakesa bakeba yebisi baprisonnier nyonso bobima bokende bato bele bakanga bango illégal bamutu baza wana asala mpe peni na ye me peni illégal neti bakatela 3 ans nasala 10 ans bima prison te donc mboka moko donc mawa mingi yango moni alakisi kaka alakisi bango keno bokonzi na biso pouvoir na biso nde balaki ya kobula kaka budidi abeti mais bato mingi si mama abeti wana tembe te bakala eza na double mire ana plus de 6 portes ya sécurité mais nyonso yaki neutralisé bango bayaki mpo baboma nde longi bayaki moko longi bakoki te epui bakokokaka te toyebisaki bango bandaka bakokoka te ndenge ezawa donc contre atake ekosalamaka te kanamba azokende yango nazobelela na babopoza nyonso baza na Congo lere yango oyo bozala nsima ya BDK BDM po lerte kozwa pouvoir lerte kobengana mwana rwandais wana kanambe oyo akoya oyo toataki kolabo tokotie na molongo wana bamosusu bakozwa bapime bamosusu tokoliembika bango matondo
Oui, matondo mingi mbuta vraiment évasion oyo eza kokamwisa biso ya po ndenge na uti koloba prison ya makala eza prison moko ya haute sécurité vraiment eza kokamwisa bato mingi congolais aza na ye alandaka vraiment spiritualisme te ndenge uti ko expliquer nyonso tu oyo bakomona ete eza eloko moko na ebite eza eloko moko neti eza ya solo te na ndenge ya logique boye na ndenge ya nzoto na ebite soko ko ebisa bango nini matondo yango tokosenga na bango bozonga na bokoko na bino boye bakondima bakoko na biso bazali na puissance oyo mundelera yaka deja na ba 1400 asalaki tout a neutraliser yango oyo mundela baloli lelo akomisango neti kindoki ezalaki bonzambe wana ezongi balanda mateya oyo loria kumbe kopesa loria ko balobela pa ya simoki mangu oyo balobela pa ya kimpavita oyo balobela pa ya mafuta yeyo kaka ne mwanda ntemi bakomona bimangu yango bamoni oui na miracle oui na kati ya baevade wana ndenge bazali kotalisa biso balobi ete basoda ya DSP bamosusu balobi Edi Kapen bamosusu balobi Frank Diongo bamosusu balobi basoda ya MLC ya Bemba oyo bakotaka kala au juste banani babimi banani batikali na kati ya prison na ndenge lefato zango lelo presque basoda ya Jean-Pierre Mbemba nyonso babimi basoda ya DSP babimi mais bato lokola neti bagénéraux mosusu baza kuna bayebaki eloko wana te neti Edi Kapen nde toyoki ke abwangaki kobima pase babuku ayaki babimisa ye na bakesa meme na baprisonnier mosusu bayaki bazwa ye abangi mpo ayebaki source ya libération wana te ayebaki source nango te comme aza soda yango abangaki le bisa kozwa bale prédi mais mozoba na ye falalanda longi azalaki na longi bandakala bon mpona Frank Diongi nde toyoki na ndongala na Diomi ndongala na Muyambo na moma wana nde toyoki baseretrouvaki na hôpital bazalaki na hôpital version toyoki ya suka bazalaki na hôpital mais en tout cas bato tu babimi yango tozoyebisa bato tu oyo bazoba na longi ke aza tribalisme e longi azalaka moto alingi kaka bakongo mais l'air a libéré plus de 4600 prisonniers aponi mikolo te baluba baza na kati bato ayi depeso bakangaki ka le 19 septembre bagene ebele bazalaki na kati babimi bangala bazalaki na kati basoyi bazalaki na kati donc aponi mutu te soki azalaki kopona mutu anaba kaka mokongo kaka bima mais aponi mutu te adi mutu toso abima kongoleso abima na boumba bozoba epres soki wana te bankesa nde baza kozonga balibere bato na kasangulu balibere mpe baprisonnier na kisantu matondo vraiment matondo mingi na baye balobaka ete ne mwana semi alingaka baekolo mosusu te vraiment awuti kolakisa bino ete vraiment azali na baide wana te azali nde koluka bolamu ya peuple congolais nyonso mbuta bamosusu yo ozali kotalisa biso ete ne mwana semi azali na bomoi ça veut dire akimaki basevade na kati na prison mais selon ba information mosusu nde tozali koyoka po biso toza bapandisango toyokaka matoi na biso ezalaka milai mingi to selon koyoka na biso tozali koyoka ete ne mwana semi akufaki babomaki ye deja na ba aner bazali bainfo mosusu ezali ete banlevaki ye na aner apres bake koboma ye mosusu ezali aza na prison avandi wana eza nayebi te so eza bato ya bundu ya Kongo mosusu bakomaki yango mpe na débit makambo yango ezalaki babi ete aza na ye na prison abimi te bamosusu babi ete aboyaki mpe kobima me baforsaki ye na makasi au juste mbuta ne mwana semi azali wapi matondo ndenge bankaka balobi ne mwana semi aza na kati ya liki oyo bazokobatela malamu aza na place sire na kati ya Congo aza na place sire na kati ya Congo wana eza top secret mais yaya na koyebisa yo bato tu oyo bazokota doute oyo bazokota doute oyo ne mwana semi abimi te oyo bazokota doute oyo bazokosa oyo bakangi ye oyo ayi babomi ye eza bakolabo mingi na poto awa baza na susi kanambe azala kaka wana si lomboleka premier ministre bango bakende kolia alors susi bango baza koya changement kuta eza te la plupart bato baza contre likambo oyo baza bakolabo mutu aza na susi ya changement akokumisa eloko oyo parce lelo ata soulèvement populaire
soki bote mbundu yako ngona simate bolu ba peut-être kamo ina tatu mais soki bokeza la bino moko bokokate aussi ba vite technique ya bloquer tout le coin bate minduki mais bankesa bakufa na minduki te et puis bankesa ba bazali mundu ekobeta te plate soki simaele kaka ya kanambe te na ya mindele o bato kotelemela sule bato kotelemela Kongo o bato kolia mbongo wa Kongo mais to na ko bakibande ko nyonso tu boya sima ebele bandimi obebi naku akene batatale kina lemba kuna andimi ke oui en tout cas te mante afele musala malamu mais bazar ko lukola la kaja maso ela clean bazar ko banga memi mende umalanga memi ndeko na ina swedi aibisieke en tout cas makamoyo kwa batakuja ko basale za malunga aba continuer pour poto libérer bazar ba prisonnier ba ministre wana ba prisonnier il peut rien faire et bien ba velinga yumela kanga ndengwana po pati bakokende ezate bayebi ke soba ye na mikili ya poto bakombata bazali pasi bazala place balinga ezala kaka ndengwana yango topesi bino préavis wana eza préavis ya suka mais frappe ya finale ezokoya. Oui, balobi. Oui, balobi aussi ndenge ba information tozali kozwa toujours batu ya bundu dia Congo bazali ko revendiquer évasion wana oyo esili kosalama na kati ya prison ya Makala pe bapesi Kabila balobi ete Kabila il faut akende avant le 30 juin 2017 wana kozala jour na bango ya suka Kabila il faut akende oza courant nango matondo mama badati walo zomona mutu ayeba kidate le 17 wazalaki te badati wale za mansweka eza batsweka babomba mais oyo ezake toza na capacité ya kokanga Kabila na maboko e mokolo mata munduki mokitoto mata munduki obeta te capacité wana déjà emonisami le 17 mai oyo attaque bandaki na 23h ya 16 si 3h du matin le 17 mai plus de 4600 personnes baza libérées par commando o baza suicide bankesa ya bundia ko ngata moko tazuki ata moko takufi bango tu baza face off babini face off mais côté ya munguna to moni plus de 800 morts oyo basoda bakufi 16 bis o batel na internet o eziki ezali na kata 16 bis o eziki na 40 soda na kati 16 nyonso eziki o banda babala wana nyonso tu ya secteur wana ya prison so toke ko banda pika na côté ya bandali ti oke bafreshi bawanga oke kuna bambalabala lokola mafuta secteur wana nyonso tu ezalaki okobeta munduki ekobeta te ti côté ya mabanga munduki ekobeta te donc makambo esalami wana oyo ate tembe bawaza kotia tembe akei meme afata prison de l'église ezalaki balinga ngo kristo mobikisi akende kotuna basango wana atuna wenze za wana libanda prison ngo etasomisumi atuna akoyebisa ngo mamweleki akoyebisa ngo nini emona ndenge batuna bandeko na ye batinda bandeko batuna batia koloba so bayebi likambo te matondo vraiment matondo mingi jour ya libération bapesaka dati te bapesaka mokolo te po soki totali na Biblia Yesu alobi akoya lokola moyibi donc lelo ba chrétien etika bango na qu'est-ce bakoma komibatela bakoma komilengela po bayebi te mokolo nini Yesu akoya vraiment mbuta mokolo ya libération toyebi te pe dati na yango toyebi te po moko uti koloba ete attaque oyo esalami oyo toyebaki te omoni ndenge esali surprise esali ma surprise ya monene po vraiment muto alinga sala likambo alobaka te ndenge toza komona bapoliticien mosusu oyo tokobima le 10 oyo tokobima le 17 oyo tokobengana Kabila le 19 tozomona suite te solution te kaka maloba ba action ezalaka te vraiment eza pasi mingi mbuta na kotuna lisusu mutu na mosusu tomolaka ntango nyonso soki bakangi mobali bakangaka pe toujours pardon soki mobali exemple azalaki na kati na prison na kaya ne mona se miloko asevade bakoki mpe kolandela mwasi na ye au juste situation ya mwasi na ye ezali ndenge nini matondo ya lubondo bayaki kozwa ye na ndako nambana na mona bana na ebale alors yango tozopesa ultimatum na Hippolyte Kanambe na ba sécurité na yeke l'infraction individuelle batika ye à l'immédiat
continue de coûter bango cher. Parce que Bamakessa, déjà, tous à la Congo, on a Bamakessa, va plus de 80 000. La Congo Mobimba. Donc, ce qui est limité, c'est que tout le monde a Jeannette, tout le monde a Zoé, avant de Okanga Yemoko. Atika, moi, je suis à Mobali Naye. J'ai à innocent, l'infraction individuelle, tout petit ultimatum, donc il y a 100 délais à Tikaï. Vraiment matondo ezali pasi na mboka lokola ba RDC wana vraiment droit ya batu ezalaka te ezali vraiment pasi vraiment nzambe asunga biso tozwa libération ya mboka wana mbuta pona kosukisa maso na biso ya mokona lelo bazali kotalisa biso ete ba police bazali kokanga n'importe qui na kati na balabala est-ce que vraiment ezali ya solo matondo wana toyoki yango bato kokanga mutu nyonso me koyeba makesa ndenge nini Makessa aza mutu normal. Bango bazali et puis ba prisonnier ndenge nini? O prisonnier ndenge nini? Et puis na bandeko oyo bazolo ba bilobela na ba télévision, o souhaite que o mwana ntemi mpo bakanga ye. Lokola ndeko Eliezer. E bakanga mwana ntemi bakena ye na buluo. Ezali biso pasi na poto partout aux États-Unis. Ndeko Eliezer balingaki ye mingi awa, mais nzoka toye komona aza na ye aza ya amer. Enfin, abandonné le côté là. Kanyama, oh Kanyama, Rotika Rangoye, oh Kanyama réhabilitation, Kanyama Mutaboma Batu. Le logo côté la Kabila, et non, Barotinda, mne mwanatemi na bulu, ndego lezo beso mawa. Kabila, bomi ndego na mwasi, akufi na typhoïde. Ndego na yo, akufi na typhoïde pour la nini. Kabila do sala mabena kisasa, salite, ou plutôt malongo ezate. Ane passé noko na yo Eliezer nyataki mai ezaki na kura kufa lelo do kote la Kabila ndeko Eliezer soko continue boye tokukata yo nzela poto tokoyaka susu awa te ozoli mokende États-Unis ndeko Eliezer keba na Charlotte esika totondi biso mamambre ya bukia Congo baza ebele awa na kati ya Charlotte na États-Unis et puis na Canada na parlons plus Bamakessa makati baza na Canada na Montréal na Toronto tina Ottawa. Donc osoko meka musapi na mozindo basakana na chef spiritualité parce qu'il y a des gens qui sont prêts à mourir pour la chef spirituelle. Pour ça la blague sur le scène de Eliezer, tozosenga le Eliezer, faut se rectifier, osenga pardon. Sinon omona yaya eza pati mingi bakongole baza ebele bazokosala mosala ya munguna mosala ya Rwanda lelo kaka mwana ntemi alibere na bandeko ya Eliezer balibere wana batayi de pesi babimi batebele babimi mais yo ozokokotela batebele bazokondima te balobaka kaka za tribal ezosala biso pasi mingi yango nazesa bandeko nyonso tupai bazali bopika bozala bino nsima ya kaka mwana ntemi libération ezali prêt Kabila mimi ba Rwandais, ba Ougandais, ba mercenaires ya ndenge na ndenge, na ba Gambien, bazana kati ya servir ya sécurité ya Kabila. Ba grand marabout, mais ba batamboka ya Blaise Compaoré onani baba, ba Burkinabé, ba Zawana. Tout hapo ba majorité ba Congolais. Donc na mingi bokolonga bango te. Bokolonga ba ona force ya bakoko na biso, lokola force ba Bunga Congo, lokola force ya Kamwena Nsapu. Ndeko Eliezer, fallait kutotala makambo ka Kamwena Nsapu. Bandeko na biso kuna Kasai bazo kufa ler nyonso kolomela yango odenonse yango nyonso kolingao contenir victoire ya peuple congolais ya eloko esalama nano te banda Congo ebanda plus de 4600 personnes babimi basi babimi prison abati kelika na 7 personnes yangi na 257 babimi face off aona meye bataliboso ndeko wana ya sepeli te ye mutu nyonso oyo akobima contre Kabila ye ayaka toujours ko désinformer peuple na ba arrestation na ye alobaka wana o bakanginga basalinga boye makambo nyonso tu ya lokuta yango matondo awa na kana information moko ya ndeko Eliezer ndeko moko komo na Ntumba azalaka na Finlande bakangaki na Kinshasa akangaka Nwani
akanga mutu na ye suki na ye nwani lokola kombata na biso ya mpiko moko oyo babengi na kombo ya aigle oyo aza na zone sengeni alonde bakangi ndeko tumba wana na bato ane bake na ye na demiyak kuna na Gombe ndeko wana tumba témoigné ke po balibere ye ndeko Eliezer nde mutu aye koidentifie ye alobi oyo ezali aigle te aigle aza mongala oyo aza moluba nde batiki ndeko wana ntumba aza na mboka Finlande ndeko Eliezer aza kolabo c'est un collabo tout fait mais sikoyo mbuta ndenge nini aza ko-oze koya awa pe il y a ba combattant mususu pe bazokende pe na nini na réunion na ye na conférence nde bavandi pe baza na makasi wana te ya kosala ye quelque chose nde basalaka bapoliticien bakombata bacomprendre ye bato bele baza koloba bazala kondima ye te aya lisusu awa alakisa biso soki mpona ye azali opposant alobaka name aza taxime na Dar es Salaam aloba yango toyoka ye aloba yango yango nazokebisa ndeko Nsafu ndeko Daniel Nsafu keba na Eliezer keba na ye sala attention eza bokeba ye wana poza mama attention oyoza na makila ya banekongo ndeko Nsafu sala attention na bato wana oza na makila ya banekongo sala attention na bato wana baza baminu ya mbeli mibale eloko bazosala toyebi te zala très prudent yango wana yaya nazopesa message ya esengo na kaka mwana nsemi nazoloba na esikola kikongo kaka vraiment tufia okidi budidi tomene mbula vraiment nkosi ya kongo nkaka bika bakulu bakusakumuna nkaka totivingila wakukaliaka polisi kanambe un taxman de Dar es Salaam azonga na mboka na ye kaka kedika ya ngudi ya musamu ngudi ya diambu useni bika bakulu bika bankaka bakusakumuna bakukeba vraiment kaka tozokozela esika ozali tozokozela kaka départ définitif asso final tozozela asso final bankesa balakisi force na bango balakisi makasi bakoko na biso nayebi ke tokolonga ipolitika nambe atika na mikolo ya kotanga yango tozokosenga na bino bato nyonso baza na majorité leri yango oyo botika mutu wana leri yango oyo obemi nako bino nyonso boke na guverne wana botika mutu wana botika tata wana boya kote ya peuple bokomona bimangu bya ngolo bimangu bya ngitukidi silwa mona bokovivre bokoregrete soki bokotikala kuna tokopandre bino tokotumba bino tokotia bino na nzela mona barwande kala te liberté totale ya Kongo batondo tuta nauti kolanda Moïse Katumbi awa na Félix Tshisekedi bango balobi ete évasion ya mwana nsemi ezali nango mascarade okoloba nini mpo nango matondo ya wana ezokolakisa te baza na bango na collaboration na ye Soriano Zambien aza faux opposant azomona na yango okota prison akende Kongo bakanga ya kota prison po ye na Kabila baza ba société baza na ensemble ti lelo ye azokomanipule Tilombo bayebisi Tilombo fo tika tata wana tika ye Tilombo sala nzela na yo ozoke na nsima na ye yango balobi koteki idepes yaya baza wana susi na bango ezali Kabila azala kaka po baliaka na nsima Kabila bazali na nsima na ye mutu oyo aza na pota Kabila longwa eza bafacilité ya eu des morts na kosanisa nyonso plus de 1050 personnes bakufi 250 personnes oyo babimaki wana lero réunion ya protection armée oyo longia kongo atiaki elongwaki après 35 minutes oyo basolani kobeta masasi 250 personnes bakufi epuis na 800 policier na militaire na banamura na barwande bakufi eza maseki te eza blagi te bango bakosala je na Kabila na nini c'est un rwandais ye Tilombo aloba la télévision ke Kabila rwandais yango ndenge eza maseki aloba Kabila rwandais aloba Kabila chauffeur de taximen de Dar es Salaam ye nani oyo tata oyo nani Soriano aloba ke Kabila rwandais toyoka ye ata na musika
atandi nga na poto kuna aloba ke Kabila Rwanda to kae wana ezali ko disere bato bazoko banga parce que prophétie ya mafuta oyo esalamaka deja na 2017 na 1742 ezoko kokisama tozoko libere Congo kimpwanza eti kuiza kimpwanza ya ngolo eti kuiza bakongole bolanda batu wana te Congo toza na pota ya dialogue te Congo toza na pota ya election te Congo toza na pota kubenga na Kabila kubenga ba Rwandais kubenga na Hippolyte na batu na ye nyonso barubwerwa baramuzagwa bango tu bakende abizima bango tu bazonga na Rwanda pa bauta na malembe sima kozonga bibembe Matondo Mbuta. Ok, Matondo mingi Mbuta nazongi mwasi mwa moke na likambo oyo ezali kolekana kati na Angola na Congo na biso balobi ete Angola eza ko préparer quelque chose contre le Congo. Ozu information oboni. Matondo yaya bangolais va comprendre que Congolais azo souffrir parce que Congo ezali moteur ya Afrique mobimba. Soki Congo eza na timia, soki économie ya Congo eza malamu, bamboka tu eko fonctionner malamu. Lelo crise ekoti makasi na kati Afrique mobimba, ona Congo eza malamu te. Alors, ezali mitumisami pe ya batu oyo baza na kati ya mboka ya Angola, nete Eduardo bakongole baza ebele kuna oyo basiporta ye na tere ya bitumba savimpi aza na mode d'ordre, aza na droit à défendre biso. Et puis Eduardo Santos za Congo ayebi ke Congo etape mabele ya bakoko na ye avanda pe na Congo kala donc aza na souci na biso ayeko comprendre ke Rwandais wana aza wana kaka mpona atia mbongo na poche na ye mpona abongisa Congo te bazofuta ba fonctionnaire salaire ya moke pasi na pasi alo pasi oso ekontinue bato bakotonda na mboka na ye yango fo aide biso wana eza manseka ndenge na biso mabomba mi makambo ebelega na kati wana oyo kala te ipolitika nambe azokokende. Ok, Matondo mingi Mbuta na bandi tosuki vraiment pona mukona lelo mbote na baye o bazali kolanda biso mwa liloba mwa ya suka na kopesa mbote mingi na bakombata nyonso tu oyo bazoko soutenir action ya BDM ya BDK ya Budia Congo parti baza na monde na Australie na Canada na États-Unis bon continuer ko soutenir to se soutenir pe bandeko nyonso pe bo soutenir action oyo zo kusala masapu babinga na Rwandais parce que kama wana sapu ya solo bazali ayeko tsasya lukuta kuna mais bakokocha babeba bakesa ya lukuta te poto ko detecter bona seconde donc to sipoto soutenir bandeko nyonso zo kufa na Kasai to soutenir bango bazoko babona ba Rwandais bazoko babona ba Ugandais oyo ipolitika nambe afuti ba mungu to soutenir bango matondo espoir ezala esika so congolais ozali beta prière lela regretter lobi bakoko na biso kosala nzambe kosala mokili na biso ekozala bien tokozonga na mboka na biso tokozala kimia tokozala biso na dignité ya mboka na biso matondo yenge Matondo mingi Mbuta na ndenge osili ko répondre na mituna na ngai vraiment tomonani mbala ya sima. Au revoir. Bandeko bino nyonso boyoki Mbuta na biso bouti kolanda ye na maso oyo asili kotalisa biso bana ya Congo kasi eloko ngai na koloba ezali nini ngai na koloba ete mokolo oyo tokozala libre na kati na mboka wana eyebani te kasi libération ekozala po mboka ezali mboka na biso tokobanga munguna te mwana ya Congo nyonso il faut otelemela munguna na tangu oyo kobanga te mboka ezali ya biso telema bundela mboka na yo na yo mwana ya Congo na kanda nyonso kotika te mopaya anyokola ona kati na mabele na yo bino nyonso bomoni ba prison ya makala ndenge balakisi biso yango prison moko ezali vraiment na situation moko ya malamu te prison moko leba boma yo kaka deja na ebandeli me bakotisi na kati na prison wana e motosi okufa bandeko na ngai na kobeta lisusu sete la bandeko oyo poto moni numero ya ba numero ya telefone ba police ya Kinshasa basili ko tia na internet awa mutu nyonso oyo akomona mutu akimi na prison a signaler bango bandeko na ngai na koyebisa bino eloko moko prisonnier oyo akimi il y a des innocents
ezana bato ebele baza ba innocent toyebi Kinshasa bobenga te kono pona yoki bandeko mususu bazali koloba oh non il fallait kaka bavanda base la justice ezalaka na Congo te botika ko rêver na kati na Congo justice ezalaka te soki possibilité monani ya kokima ya kobima na prison bima pe yo mutu oyo okoyeba esika prisonnier wana abombani komeka ko détruire ndeko na yo te komeka kofunda ndeko na yo te soki ndeko wana azalaki mwana ya mama na yo azalaki mwana ya papa na yo azalaki mwana ya noko na yo na ndenge akimi aye na lopango na bino est-ce que okende kofunda ye na ndimi to kokende kofunda ye alors congolais mususu ozokende kofunda ye biso nyonso toza bana ya papa moko mama moko vraiment tolingana totika bifunda bandeko na biso epa ya ba Rwandais totika kolia mbongo ya bapaya totika kosala pona intérêt ya bapaya bana ya Congo vraiment bisikanga na suki yango wana bambote na bino nyonso mbote na Black Mombele Goliath merci na ndenge bosili kolanda ngai vraiment tokutani mbala ya sima au revoir. La chorale va encore chanter la chanson Longia Congo Bakanzengolo Yansuka. Ikazengolo kuya bakama mukongo nyeto. Ikazengolo kuya bakama. Wekitola tukita batongo. Wekitola majele kumatongo. Ikazengolo kuya bakama. Rei bulukwelanga nkento bana balona buta bangakamiela mituki kuitata nakaka kukingudi musengane vitoka la milatre musi Michel Colin milatre munitu kansi mpeve yakala muyandi kubayombe yatuka donc alolo ndabuta mwana wa milatre mpeve andi ya mukongo parce que tu n'as pas pu mwana milatre mpeve andi ya mundele bamana monavo mwana o vema musama bakongo za mpeve bakongo ina muyandi vo vema musama ba mindele kete kuluki pa bandombe peve bulukwele meme beto na beto bakongo bunkwelele ke ntwame bana bankaka kuyandi banatuka bana banka kwa muno imbile nonkunga kumbwetete yakakongo kwatuka mase. C'est tout. Go,
Vana message mulingala kilipo babonso bawa bon na lobby boye biso na mene povo na lobby ndenge za boye sengi na baluka
Swahili, Bangala, na Bakongo. Baye bango ki photo za la pini. Onem za bobiso ba Kongo ja démarrage ezali za décidé ba Rwanda ba tumana mboka na biso. Ba choko gérant mona ndenge bango yaka ki contrat ba sinaka na Kabila le père ko aza congolais asi akufa na ye. Asi ba mbongo nyonso ba sinya na contrat to komi na suka. Ntango to komi na suka to no senga na suka oyo. To ko pesa bango so contrat mo société na biso ba to za vivant. Parce que mutasina contrat na bango za jamora. Et la police qui n'a pas la souka ou tout ce qui n'a pas. Et n'est-ce pas c'est obligatoire de décider qui va me faire. C'est pas chat tembe to lia bango ndambo ko kata to lia bango na madesu. Parce que bango bazali na posa ni bazabo ibaba na bon ma biso na façon na bango. Donc obligatoire na n'est-ce pas il n'a pas bien que va songer bien ko ba éliminer so ko kate. Biso de bizabo force de biso mo mato za na papa na biso les sur marqué. Donc obligatoire ba Rwandais ko il faut bazonga na mboka na bango bakele komande na mboka na bango. Bona biso pe na kata mboka na biso to sima na baluba na baswahili na bangala to komande mboka na biso. Kanisi message na kaizawa. Message ezo pesa mela wapi et pas wapi. Tozali awa na résidence ya Fumu Mwanda Sim, le grand maître de la sagesse ko. Ye wana ne mutaka na mission wana ya ozongi sa pesa batonyo sa kata ki bongo zira ba. Ndeto saboyi za awa ko sa grand maître. Ola la ko la mboka la banzala la mission na makambo na mission nyoso. Oza déterminé il faut ba Rwanda bazonga na mboka na ba ba kele ko komane na mboka na ba. To lingi li société ndenge ko konta na manda mosusu ba Rwanda ba bando komande biso na mboka. To lingi ngol société. Vometo mona ba luba Swahili Bangala na biso mo ba Kongo. Tawana to ko sepela na mboka. Kanisi na suki wana Matonda mais ba oyo ba ko sala volonté na biso nde biso pe to aider bango parce que na minute ndenge saboyi bona armée ekoma ya munene bona armée oyo ya biso ekoma munene il faut ba associer biso parce que armée beaucoup se associer biso ba ko sala la grande puissance partout même na Amérique ba ko na ba guerre ba ko na ba ko zomaka parce que biso de ba to zana matsuki ya Sanzar ko zana minute ki te bani te beto beta ba to zana minute bon ko to tomba to beta ba Amérique to ko beta bango to linga bango. Mais il paraît Toyoka Galisusu il paraît que bino bozalaka batwa gouvernement na sens que na teni bino bolataka eza tenir la police congolaise ni wana ndenge eza wana eza teni oyo biso to sala Kabila le père de asepela na teni na biso parce que aiba matsuki na mo parce que aiba matsuki na mo ya monde asepela na teni na biso aswa ngo adotaka la police armée mboka oyo mais ba ko comprendre que teni wana ba pouvoir na mo tellement que ba pouvoir na mo yango ba ko ba changer teni na ba ko ba tika teni na biso biso teni na biso luki na mo ya mo nyoso o binduki ya teni na biso tozala ba poignard pe ya biso moko ya mo ko ba poignard na biso zo o chepe na biso ya mo le sol ngi mo na biloko to kunela kala mo na ko présenter ko ba ko ezaka deboro yango nde ko dominer na ba bombo ba ko sala ko na biloko to ba ko sala ya bo sisesante Matonda kasi message no yokani ça va moi Matonda to ko zana posa te batini na biso ba binduki ya bona. Ça va? Par contre, on a baissé. Tournez kaka côté na ozala. Tournez kaka côté na ozala. Comme ça, on appelle Très bien. Awa, nazali na ba campagne kwa ya kaka ndonga Kongo manatsebele makandala. Kasi tozomona message oyo bino bana kota bolinga. Yango epesami awa tango ekoki mpona kolibere RDC. Donc, il y a des fois que le Longi a corrompu, a membre du gouvernement, mais le message est que le Congo congolais, le Rwanda rwandais. Politique Kanambe, alias Kabila rwandais. Donc, il y a un message qui est Mikolo, message qui est pesami. Donc, pour que nous puissions une place, nous devons comprendre que Longi a corrompu, jamais attiré aux membres du gouvernement, mais message est pesami qu'il faut libérer le Congo. Donc, Bilonio Sobangala, Baluba, Bashwaili, Obafé Shwaili,
Congo bino nyonso sima longi ya Congo komboka na biso za libéré kala mingi te c'est pour cela nga moko na sali moi image oyo nala kisake nazalaki vraiment présent dans la préparation de salama de nazali awa na kata kin na sala moi image oyo ona memela bino tout tindi la bino bomona ke makambo zo salama do ndeko za boye papa nikengi bazali awa ba makesa bazali awa bazo sala nyonso matoni Le Congo, le Congo, le Rwanda, le Congo, le Rwanda, tous les Rwandais, tous les Rwandais, Kabila,